Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Kande na yepsaka bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi ke nobo ya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Kande na yepsaka bino na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sikaboko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, nabandi ebela bato. Kande boyebi biso toyaka toujours soki matière ezali dossier ezali situation pe circonstance ezali tolingaka toujours koya ko informer bino na temps réel. Donc tango makambo ezo salema à moins que soki tozate tozana ba empêchement wana nde tozwaka moi retard, mais ou sinon tolingaka toujours koya makambo salemi biso pe toya na lombango. Voilà, lelo la famille toyeli bino dossier affaire situation pe circonstance concernant ndeko na biso ya YouTube na kombo ya papa Vincent Chiluzi. Nini ekomeli ye ye na mwasi na ye ex mwasi, donc mwasi na ye akala bazongani après 7 ans de séparation bayaki kozongana bayaki kosala mariage. Alors ebele ya bato bakoya kotuna mama Étoiline, mama Inès NM officielle, nini ekomeli papa Vincent, dossier eza ndenge nini, makambo eza ndenge nini. Voilà, avant na ya kokota na mozindo la famille kande na yebisaka bino na osenga na bandeko nyonso ya sika soki ezambala liboso okoti na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas kobosana te ko s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosana pete ko salela biso partage mon combat, partage objectif, partage nde masolo na biso. Partager les biso, aimer vidéo, commenter et kosala biso malamu et encore malamu mingi. Voilà, toye lelo na dossier ya papa Vincent Chiluzi na madame Annie Chiluzi. Bandeko nanga nini e komeli bango pona bandeko na biso mosusu o bayebi histoire te na meka nanu kobetela bino lisolo bandeko na ngai nde tokokota na sujet na biso ya lelo. Histoire eza que papa Vincent na madame Annie otobenga lelo madame ngana lobaka toujours soki mwasi na mobali babalani normalement ezalaka toujours important bobengaka mobali ata soki mobali aza na mwana te papa mwasi na ye bobengaka ye mama mwa madame epesaka mwa poids parce que basali honneur. Ezalaka toujours bongo. Alors papa Vincent na madame Annie bazalaki bongo mwasi na mobali bazalaki na bolingo na bango penza ya makasi eyaki kosala ke bazalaki déjà na ba projet ya kobalana ba famille eyebi ke bana na biso bazobalana. Et à un moment donné toyaki kolala kaka kolamuka boye papa Vincent aboyaki libala ya ye na madame Annie. Ezalaki choc ya makasi, ezalaki penza pasi pe mawa. Tomona biso nyonso tolanda ba émission papa Vincent aloba ebele ya mabe concernant madame Annie. Tomona pe madame Annie de son côté ye pe aki ko se défendre ye pe abimisa ebele. La plupart surtout des gens balobaki ke bolingo oyo ekotikala kozonga te ba oyo c'est fini. Et après un moment donné toyaki komona papa Vincent Chiluzi akendaki kobala. Tango akendaki kobala bongo biso nyonso tomonaki libala ndenge abinaki na libala na ye. Et après bayaki kovanda na ndako ya libala na mwasi na ye bota kasi mwana bandei nanu koya te biso nyonso tomonaki jusqu'à ce que d'ailleurs comédienne na biso na kombo ya Priska Kanushipi ayaki kozwa zemi barimer etambola ya makasi ke non zemi wana ezalaki ya papa Vincent Chiluzi. Je me rappelle même na tango ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Priska tango zemi eza na bandeko mosusu basala ba émission et d'ailleurs ezalaki kutu na ba copyright o batindela bango pona dossier ya makambo ya Priska jusqu'à ce que dossier wana eyaki kovanda kimia toye kolala kolamuka
toye koyoka ke mwasi o papa Vincent abalaki o ayaki kobota. Na kobota wana botaki après kaka presque 6 mois, hein? 6 mois kaka. Et toya koyoka kaka boye non, papa Vincent ye wana azongani na ex mwasi na ye kombo na ye nani Annie. Après 7 ans de séparation, baye kozongana eza te ke no kozongana bazala ba makangu te, mais eza kaka kozongana ya kobalana. Babalana toyaki komona mbala moko dot eyaki kosalema, tango dot ezo salema directement mariage civil esalemi, toye komona bandeko na nga soirée dansante oyo biso nyonso tomonaki awa. Toye komona mariage religieux, en tout cas la famille somo nzoto malili. Bandeko na nga eza na ba témoignage ya makasi oyo papa Vincent aye kosala na madame Annie baye kosala ba témoignage ya parcours na bango, ndenge séparation na bango esala bango. Eza na eloko moko kaka oyo avana nuna tiela bino ba témoignage wana o penza na sekinga moko eza que papa Vincent lobi depuis se separa na mwasi na ye, donc madame Annie o lelo akomi madame Chiluza. Depuis séparation na bango, bolingo ya mwasi wana ezalaka na motema na ye. Tina ndenge bomonaki papa Vincent abalaki na mariage na ye abinaki. Mais bolingo na ya ex na ye ezalaki toujours et encore na motema na ye. Vous savez la famille, hein, vana tiela bino témoignage na pesa na conseil na basi. Soki bolandi témoignage ona ko tiela bino boko comprendre makambo oyo na lingi na loba awa. Mobali nyonso azalaka na besoin ya mwasi oyo akopushie. Mobali nyonso azalaka na besoin ya mwasi oyo akosala ke non a sunga mobali a avancer. Soki yo ozoya na vie ya mobali na yo na légèreté moko boye, c'est vrai. Eza na mibali balingaka facilité, mwasi moko boye aza na mbongo, mais tango kovanda na ndako wana amoni ke yo ozosunga ye te, akende liboso na ba rêve na yo, akomona kaka non mwasi oyo penza aza na bolingo ya te, aza na bolingo ya vrai vraiment te. Bolingo na ye eza limité. Mobali nyonso alingaka azala na mwasi moko, mwasi oyo akopousse ye ke non kendo luka musala, kendo osala, il faut prendre soin de tes parents et de tes enfants plutôt, il faut prendre soin de ta maison. Soki oza na mwasi moko boye azaka bulale, malamu ye akendaka kosala yo ata soki osali te, l'essentiel abatelaka yo, wana aza mwasi te. Wana eza penza message ya papa na biso Vincent Chiluzi, message penza alobi eloko wana epa ya nini ya Annie ebandai komanke ye. Pourquoi? Parce que ye tango akotaki ba YouTube bazalaki na ba idée ke non ndenge tosala ba émission boye okoki kokutana na mwasi moko aza na poto abengisi yo na poto ale vie échanger, mais aye kokutana bien sûr na madame Annie azalaki na poto na famille na bango baza na mbongo, mais Annie abandai kotinda ye akende kosala. Annie alobi nga nakoki jamais kofutela yo ndako te, nakoki jamais koliesaka yo te. Yango eloko oyo bando pesa ye kanda, mais mwasi aza na bambongo azokoka kosunga nga te, mais lelo oyo aye ko comprendre ke mwasi wana abandaki kosunga ye, azala un homme fort, un homme responsable, un homme capable. Parce que soki ozaka mobali o mwasi azosalelaka yo nyonso, mais tout loba vérité, cela veut dire que oza na yo gigolo, oza gigolo, mobali ezalaka bien te ozala gigolo. Nga na yebisaka bato, s'il vous plaît ba papa, ata soki okosala mbongo ebele te, mais ozala na courage wana ya kokendaka koluka, zalaka na makasi ya kokendaka koluka. L'essentiel mwasi na yo bana bayebi ke papa na biso akendaka musala, papa na biso alukaka mbongo, mobali nanga akendaka musala, mobali nanga alukaka mbongo, ke ozalaka ovandaka ozo se contentaka na mbongo ya mwasi, ezaka pasi pe mawa. La famille tolanda nanu ba témoignage na boye koloba loba ebele awa tolanda nanu ba témoignage oyo tonton Vincent na mwasi na ye madame Annie bazopesa awa, tolanda ngo na bukebi na ozonga kasi mapona koya kosala mwa analyse matinga pena nazoka vwa mozo bisanga benga Luka Annie na kuluke wapi na rasu na numéro na été na kozwa ye wapi susu na kobana ndenge nini. Et j'étais là na telemi na kiti na vana na divan na telemi na changer kiti na su téléphone nga
Tant na côté na Facebook, mutali bosso na mona na profil mbala na mona na fil d'actualité, mutali bosso na moni c'est Jackie Kabongo. Seigneur, dinguerie. J'étais assise à la maison, je faisais mon ménage. Dans mon message, j'écoute na Messenger. Message, j'écoute na Messenger, na fond la boue, Vincent Chiluizi. Na sali papa oni ni zamena. Na mi Vincent zongi sur la vie, na ngalu qui a un problème. Abo sali ni n'est pas nangai. Anniversaire à Jackie Kabongo, on a dit oh, Jackie Kabongo anniversaire, na ngabi bon, na mekanan. Et premièrement, je voulais te souhaiter des joyeux anniversaires. À profiter parce que c'était mon anniversaire. Ah ben merci. Comme ça, voir les autres tinanga ani. Na mekanan comme ça, ceux qui ani en bala na ye, ceux qui ont la vie na ye au moins, na ye ba quand même que azara susu non, na ye ba que tam se zanzela mususu. Comme c'est son nom, des autres et puis bolingo ngo pesa la kaka. Et si là ngo pété. Mais Jackie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le numéro de Annie? Jackie Tuninga a problème. Et c'était problème té. Annie a déjà ça est fort. Elle a travaillé sur elle, elle a guéri ses plaies. Oui, les sous temps moninga bandé les sous qui boyaient les sous non. Là je te permets pas. Elle était à son bout de doigt là de se faire du mal. N'a ce problème mais zaté. Na la maison na ena maramu fona sola na. Elle singa OK, zana na singela. Sikotan na yebi na lobi na bongo. Na zui téléphone nga na déposant place za recharger na tiki téléphone na kefa musika. Comme ça au banga. Alobi comme mega kututé. Na tika wata ba 10 minutes. Nabi nga plus à la tête. Le téléphone là mon bango aussi maman. On a parlé avec maman chouchou dimanche vers 19h ou 20h, comme ça, si je ne me trompe pas. J'étais chez mon frère et je suis rentrée chez moi dimanche à 21h. Et le lundi, je dormais toute la journée. Vers minuit, comme ça, et je vois mon téléphone sonner à côté. Je regardais. C'était Jackie qui m'appelait. OK. Comme vous, tu as demandé mon numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé pour la... Donc, en fait, elle a enchaîné les appels. Elle a rappelé pour la deuxième fois. Je dis, Jackie, je suis fatiguée. Après et tout. Pour la troisième fois, je me dis, non, il faut que je réponde. Peut-être qu'il y a un problème. Je dois répondre. J'ai répondu le téléphone. Meta! Je dis, oh, ça va? Je vais très bien. Demande-moi quoi, Nick? Demande-moi. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook. Je dis, quelqu'un t'a envoyé un message sur Facebook? C'est qui? C'est Vincent. Je dis, quel Vincent? Elle a dit, tu connais combien de Vincent dans ta vie? Moi, j'ai dit, mais quel Vincent? Vincent Chiluizi. Moi, je dis, il y a quoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il m'a juste écrit que Jackie, est-ce que tu peux me donner le numéro de Annie et tout? J'ai dit, ok. Vu que j'avais déjà parlé avec maman chouchou, je me suis dit, oh, ok, something's going on. Il y a quelque chose qui se passe là. J'ai dit à Jackie, donne mon numéro. Et puis du coup, nabi bon, natala quand même. Dans le téléphone, natala ben mon arabe numéro ya Annie. A combien nga numéro FC nga lobby, papa na lingi siko ma ba réseaux sociaux télé. Oh, pas des réseaux sociaux. La remixé. Et c'est là que j'ai appelé Annie. Moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais bloqué. Hein. Je ne l'ai jamais bloqué. J'avais tout simplement enlevé son numéro dans mon téléphone. Mais bloqué, je n'ai jamais bloqué. Il avait tendance de me dire quelque chose. Il veut aussi avouer ses sentiments. Bon, je gardais calme dans mon coin. J'attendais qu'il puisse avouer ses sentiments. Et les jours qu'il m'en parlait, je pense que je l'ai accepté directement. Je l'ai accepté parce que c'était déjà un monsieur. À l'époque, c'était un garçon. Et aujourd'hui, il a grandi. Nazaki, ça dit, jeune mo boye, ça émission na YouTube, ça la na poto. Alors, idée na biso tout. Si bandeko tout aux arana bango période wana, ezali que
quand on a besoin de poto, il faut moi si mon na poto. Moi si on a bien mon na poto. En fait, peut-être je t'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, ok? Moi, à l'époque, je me disais, moi, je ne suis pas le genre de femme qui donne de l'argent aux hommes. Je peux aider dans des cas, mais moi, en toi, je voyais que ce gars, il est très intelligent. Il est courageux. Je peux aider, je peux lui accompagner avec sa vision. Et on va faire ça ensemble. Au début, je comprenais pas été. Na comment on a goûté ma benga. Naotala baninga basi bazo uta poto, bazo ela bango bilamba, bambongo, tout menga moi ça singa lobby, yo fo bunda yo moko. En fait, je me disais que je ne vais pas t'aider et je savais que tu es l'aîné de la famille. Si je commence à faire quelque chose comme ça, you're gonna be lazy. Tu vas être là paresseux. Tu vas plus faire des efforts dans ta vie, tu vois. Donc, pour moi, en fait, c'était ça. Avec l'évolution des choses, j'avais compris que je n'ai rien et pas naïe à part que ngai moko mobali na bunda. Et un jour, naïe ko zo makanisi ya osala propre entreprise na nga moko. Ngai na quitté et siko nazalaki à vie du public pour ça la voix du peuple. Ou eza chaîne YouTube na nga. La voix du peuple, Je m'étais décidée de ne plus jamais regarder ses vidéos. Donc, rien de lui. En fait, je voulais plus. Même sa photo, en fait, je voulais plus. Mon tournoi sur la vie, Atala toujours Esika Outine Esika Zokende. Elle était devenue un sujet de regret pour moi. Et à chaque fois que je parlais d'elle, je le fais 2 fois. Et dans les 2 fois dans la salle, on a la télévision, ça venait au fond de mon cœur. En fait, je sentais une culpabilité après du Kamtang et Salami. Vraiment comprendre que ça les bêtises. J'ai dit merci aujourd'hui à ex-nanga. Elle s'appelle. Veillé comme ça, je vis au moins plus de 30 messages. Les liens, les gens m'ont envoyé le lien de Vincent. Regarde, c'est Vincent qui parle. Je rentre comme ça. C'était le monsieur qui parlait de moi. Je regardais la vidéo, j'ai fini. Et en moi, il y a une voix qui m'a dit « Pardonne, il faut pardonner ». Je suis rentrée dans ma chambre, je commençais à pleurer. Je me suis mis à genoux, je commençais à pleurer. Je disais « Seigneur, j'ai pardonné ». Je me disais toujours que si vraiment il y a quelqu'un, je peux accepter. Si aujourd'hui quelqu'un revient dans ma vie pour me dire « Bon, Annie, je te demande pardon, accepte-moi », ça serait Vincent. Ce qui me retenait, je me disais « Héros à Balane déjà, Héros à Bota déjà. Humiliation, on a salaire. La façon dont elle a été humiliée, dans la place dans la vie n'a été. En tout cas, après presque 7 ans, dans la limite que Annie Azakara, donc elle a déjà sa vie, tout. Un jour, Tovanina, maman nanga, na bandeko nanga, on était en train de parler sur quelque chose, et puis le combo est Annie Robima. Et j'ai dit à ma mère, si dans la moitié moko na vie nanga, oyo nga Vincent na regrettera tilelo, déjà Annie. Et s'il faut, na soki penda que Annie lelo se représenter par nanga, na route ne lo calculer té, donc malamoko. Et petite sœur nanga ici maman lobi omoni. Et c'est là j'apprends même que maman nanga zo lobi mais nzambe soki moi si ango ya Vincent ezalaki Annie, nzambe ça la kasi azongati. J'ai une grande sœur à moi, maman chouchou au Canada. Bonjour à elle. C'est depuis 2018, si je ne me trompe pas, qu'on s'est perdu contact. Alors elle m'a cherché, je l'ai cherché aussi et tout. Et j'étais chez mon frère, je vois mon téléphone, c'est maman chouchou qui m'appelle et tout. Elle m'a dit « Oh, Annie, comment tu vas ?» Je dis « Maman chouchou, je vais très bien. Vraiment, je t'ai cherché partout, j'ai cherché ton numéro et tout. » Et on a commencé à parler. Elle m'a dit « Non, j'ai un message pour toi. » Et elle m'a dit « Je parlais avec un pasteur. Il m'a cité le nom d'Annie, mais elle n'est pas ici au Canada. Elle est en Europe. Je vois un homme
qu'elle a connu avant dans sa vie. Et c'était quelqu'un qu'elle avait vraiment, vraiment beaucoup aimé. La séparation entre elle et cet homme, elle a été beaucoup, beaucoup affectée. Je vois même, elle a même failli se suicider, elle a fait de la dépression et tout. Mais Dieu me montre que non, cet homme va revenir dans sa vie. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à relater mon histoire avec Vincent chez Maman Chouchou. Elle a dit, ah, Dieu merci. Et on a pris... Donne mon numéro. Et puis du coup, nabi bon, natala quand même. Dans le téléphone, natala ben mon arabe numéro ya Annie. A combien nga numéro ya singa lobby, papa na lingi siko mo ba réseaux sociaux télé. Oh, pas des réseaux sociaux. La remixé. Et c'est là que j'ai appelé Annie. Moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais bloqué. Hein. Je ne l'ai jamais bloqué. J'avais tout simplement enlevé son numéro dans mon téléphone, mais bloqué, je n'ai jamais bloqué Vincent. Et quand elle m'a répondu, Ezaola Mutumura Azaki n'a vraiment fatigué ma PC ce qu'on m'a pio. J'ai senti kimia moko na mutema nanga na yoka kala. En fait, je dois être honnête, hein. Je me suis dit, oh. Et oui. Et vu que c'était au téléphone, j'étais comme ça. Quand j'ai répondu le téléphone, c'est sa voix. Je me dis, mais c'est sa voix. C'était ta voix. Elle m'a répondu, oh, comment tu vas? Comment va maman? Comment va tout le monde? Tout, au sololi. Ah, Annie, il faut la monnaie. J'étais, ok, c'est bon, tu peux. Vite fait, j'avais la vaseline à côté, hein. Moi, j'ai toujours ma vaseline. D'accord, appelle. Na bengi na appel. T'as la benga l'appel, la télé le ganinga bien bolimwezawa. C'est lui, il n'a pas changé. C'est toujours le même Vincent que je connais. Voilà. Après 7 ans, bolimwezawa. Après avoir commencé à parler, on s'est dit des choses. On a parlé au moins pendant 4 heures du temps. Et c'est ce qui a fait que on a parlé, je lui ai exprimé mon cœur. À la fin, je lui ai dit, il m'a dit, tout ce que je veux, c'est de t'honorer. Je ne suis plus revenue dans ta vie pour que on doit vivre normal comme avant. Non. Vraiment, je vais faire de toi ma femme. Je veux que tu deviennes Madame Chiluizi. C'était comme un rêve pour moi. Et que le sommeil, ça brûlait en moi l'envie à réformer maman, toute la famille, tout. Et du coup, j'ai envoyé la photo. Et puis, la béni famille, maman, mes frères, mes soeurs, tout ça. Et tout le monde était content. Après avoir parlé avec Vincent, et je devrais maintenant annoncer la nouvelle à la famille, ma famille. J'ai dit à ma maman qu'on a des choses à se dire, je dois te parler. Je fais asseoir ma maman, j'ai expliqué à maman, j'ai parlé à maman. Maman m'a dit, ah, est-ce que tu es sûre de tout ce que... Est-ce que Vincent n'est pas toujours marié? J'ai dit à maman, je connais Vincent, c'est pas un mauvais monsieur. Vincent, il est bon. Annie, pour les 4 ans au Salaginaye, elle n'était plus ma femme seulement, elle faisait partie de la famille. Elle était vraiment de la famille. C'est-à-dire que Tobimisi ndeko na famille, Zaki Bongo. Donc Tozui ndeko na biso Tobimisi na famille. Pour mes soeurs, pour mes frères, pour ma mère, c'était comme ça. Et c'est après les bâtons de te comprendre que c'était quelqu'un de la famille que Tobimisi Saki. Ma maman a dit, laisse-moi le temps de prier et puis je te dirai quoi. Tu me laisses le temps. Parce que ce qui est sûr, avant que Vincent revienne, ma maman déjà, elle me donnait des messages. Elle me donnait des messages. Je vois un homme, il est venu directement, en fait, avec la facture de ma...
Voilà, de retour la famille. Nabandi ebela batubo, tu kolanda moi témoignage ya tonton Vincent Chilouzi na madame Annie la famille. Tomoni pe bandeko ebele ya bato. Na ba o basi babali, baza déjà na bana. Tomoni ndeko moko alobi mama Inès NM officiel nga pe nalingaka toujours ex nanga malgré na bala malgré na zana bana mais nazalaka toujours na bolingo ya ex nanga. Est-ce que c'est possible nga na ex nanga tozongana? La famille ba destin eza ya kokokana te, s'il vous plaît. Mosusu bisika yo ozali eza na moto ya bien. Mosusu epa ya ex na yo oyo yo ozo envisager kozonga aza moto ya bien te. Kande boyebi bouti kolanda awa histoire ya tonton Vincent na mwasi na ye. Tonton Vincent abalaki, mais mwasi na ye atikala kobala te. Eza d'ailleurs important soki eza mobali aza na makanisi wana azaka na bolingo ya ex na ye kenan na zongela mwasi et surtout mwasi oyo aza lisusu na ndako ya libala te. Est-ce que vous pensez que soki madame Annie oyo azaki na ndako ya libala tonton Vincent alingaka azongela ye? Ti madame Annie abalaki te, donc nzambe a réserva ye kaka. Peut-être bango mibale balingaki bala na kibo jeunesse wana baboti soki bana mosusu koyoka na ezate mwana bato ye kokufa soki na stress. Mais nzambe a permettra peut-être bango ba se séparer pour que mutuna kwa na ye akende kokola pour que un jour ba ya kozongana. Okoki koboya mobali na yo to oza na ndako ya libala osi oboti bana oyo zongana na ex na yo parce que tonton Vincent na ex na ye bazongana ka soki nanu bobalani te. Peut-être que bokabwana après mutu akoti na ba relation na ye oboti te mais oza kaka na mwa mutu moko boyeye kosala keno après 2 ans 3 ans boye kozonga na lisusu un jour boye kobala na oui mais ezate que yo oza na ndako ya libala aussi obali oboti oza mama ya bana oluka okende kozongana na ex na yo ata soki ex na yo ya mobali wana nano abali te. Est-ce que yo ex na yo ayebisi yo keno alingi kozongela yo? Et puis na vie ya bana na mitu ya bana na bino bolingi botia nini? Parce que ndenge eza boye Vincent na Annie babotaki déjà mwana na bango moko. O mwana mwasi o Annie azoloba eza mwana o bango mibale babota. Alors bazana 1000 droits ya kozongana. Eza te que no témoignage na bango makambo o bango balobi il faut yo pe obo malibala na yo pona kokende kozongana na ex na yo. Esa le makatemba ndeko nanga. Biso ba Congolais na yebi te mitu na biso soki ezalaka ndenge nini. Mais soki yo lingi koboma libala na yo pona kokende kozongana na ex na yo yo ndo koyeba. Yo penza ndo koyeba. Eza bongo. Ba tonton Vincent na madame Annie lelo bazongani eza destin. Madame Annie atikala kobala te. Azalaki na ye toyebi te ezalaki ka Saint-Esprit ebande osimba ye keno yo kokota na libala te mobala vi na yo eza kaka Vincent. Kande bouti koyoka awa, la plupart surtout ya bato o basalaka ba émission, la plupart surtout ya ba célibataire ebele, yango bomonaka kaka bazalaka na ba émission nyonso kokumisaka kaka bato baza na poto, bango bamonaka kaka poto neti lola. Lelo o tokomi komona tonton Vincent ye wana akendaka poto matin midi soir. Azalaka lisusu na besoin te que non na luka mwasi oyo aza na poto, aza lisusu na besoin ya mwasi azala na poto te, Zambe apamboli ye déjà. Mais ba mosusu yango bavandeli yango bomona ta bato ya théâtre makanisi na bango nyonso ekomi ka basi ya poto basi ya poso bozo bebisa ba futur na bino bozo bebisa ba rêve na bino ka pona poto eza pasi En tout cas, félicitations à tonton Vincent. Je sais que bato ebele bazolo bateno oyo ekoki kozala revanche. Tonton Vincent linga salela ani akosalela ye revanche ya nini to vengeance ya nini vengeance penza ya nini akoki kosalela ye bolingo ezali. Même par leur façon de parler, na interview na bango oyo boko comprendre que bolingo penza ya makasi ezali. Bazana bolingo penza balingani. Alors bo pesa batu chance. Biso ba Congolais tozalaka batu moko ya ba négativité, donc biso négativité nde ezalaka na mutu na biso. Boko ki encourager batu te ke non ndenge za boye nzamba za munene za bazwa lokumu batu o bazongani, donc destin na bango en tout cas ezongisi bango. Mais bino bolingi kaka baya kokabwana oh vengeance oh revanche ya nini ata bino moko. Pardon